Bon, yango yo fufango ezolama tozolevola lokumu na nzambe bonzambe yango yo tozoyebisala basali na nzambe tozoyebisala bana na nzambe bopartageaka bonzambe yango oyo nzambe tomona ye te soki azalaka rouge soki azalaka bleu yesu tomona ye te mais ntango tozosala bo tozomona nzambe oyo yango bato bazolia bofele mpona lokumu na nzambe eza mboka badini na bofrande yango tozosala na kati ya RDC tolingi mentalité change tolingi tosunga na biso basaka yango ezali le vrai sila fo basaka fufu efe sila mpona lokumu na nzambe nazobalola taki ya madesi yaya mpona bato balia mpona lokumu na nzambe apambola biso apambola mpe papa na biso papa Richard Kiangata apambola ye bapeuple bango bazozela bato bazozela damas balia tala na mboka biloko kolie koma luxe biloko kolie koma géant yango tobi Jésus-Christ le tombeur de géant nzala efo elongwa na mboka na komona Yesu bato akomisi biloko kolia nzambe bakomisi biloko kolia bazokamwa biloko kolia tala niveau mboka ekomi yango moni nzambe azopermettre to restaurer mentalité to partageaka ndela kobongisela biso mboka te biso na biso bakongole fo to partage bonzambe yango oyo na mokie bozala yango bolambi bopesi bato balia tomoni bakonisi basali bareseau du cœur tomoni bato bazokipe social donc c'est faisable yango biso tosala yango tolakisa eza première naka bazokisinga lakisa esalama na kini oyo bana bansuka na bokota esalama te esalama na kisasa non tomona te baba esalama na kini esalama na kini makamabo moto ya liboso basala na kinshasa ah tayanga na ndimi te bokosinga nga na ndimi te olobana pasta makambo asali eza pour la première fois tomona moto adisposé banini tala kaka fufu na komo tala kaka fufu na komo yango Jésus-Christ le tombeur de géant fufu soldat la komo na komona Yesu pasta ye akweyisi sikoyo nguya ya fufu topesi pasta kaka bamoka kozwa po toolia lelo badamage tootonda pasta nzambe apambola ye merci omoni ke tobi Jésus-Christ le tombeur de géant fufu akoma géant fufu akoma nzambe la Congo yango fu molimo wana elongwa na Congo na komona Yesu diaspora oyo ozala poto botosunga mboka na biso tobongisa mboka oyo tosoutenir Faci président de la République na makambo oyo na basocial na mokie boza tosangisa mpo bato balongwa na mentalité wana bamona fufu eloko pamba fufu ekomi neti nzambe yango biso na kati ya assemblée merci toza na merci solidarité développement c'est ça la solidarité eza parole moko biblique yango tozosala ndenge ezalaka na poto social yango oyo kosentraide eza te reto soki nga nasali mwa part nanga yo bosali kote mosusu wana mosusu asali kote mosusu omoi te tokolonga ngo tokolonga géant wana biso osali na yolo yo osali na bandala wana mosusu asali na mbinza wana mosusu asali na njili wana mosusu asali na nini tokolonga makambo oyo eza bandeko na biso moko soki topesi bango te nana kopesa bango soki topamoli bango te nana kopambola bango donc yango tozawa omoni bato bazozela balia yo balia bato bavandi eza leti mbala liboso balisika esali na Congo mbala liboso nazala nga moko te nalingi bandeko nyonso bosala yango bandeko biso eza idée tolance na merci solidarité développement bino mpe bosala yango parce que bandeko na biso na Congo baza ya biso bana na nzambe surtout nazoyebisa bino bosoutenir ngai bosoutenir tokosala baaction oyo ebele soki bambongo ezalaki ebele okuta eza moke tosala yango apagaya tokokanga tous les 4 quartiers totiango bakartier na bakartier banosalama bapeti bakotika machete oyo kuluna eza na Congo eza nzala kuluna aza na besoin alia fufu yango asi machete oyo baujana eza nzala yango ezosala kuyaujana parce que soki alie fufu akoma na mwa tranquille avandi abika nalaki ata 4 bula minene donc tomonaka même na monde na te les ONG basoutenaka bato bassociation esoutenaka toujours l'état accompagnaka l'état alors yango tosenga bagent de bonne volonté bocontacte ngai boza na bonne volonté yango tosali na bambonga badime na bofront oyo bapesi ngai badime na bofront na ngai yango nasali yango nga nazala nga na mosala mosusu na mosali na nzambe mosala nasalaka yango oyo na mosali na nzambe badime na nga na bofront bibi lobi ramenez vos dîmes vos offrandes dans ma maison en fait qu'il manque pas la nourriture
yango bandimi na bofwande so biloko kolia oyo na quelque bato batindi mwa 50 na ye mwa 100 na ye esengi bamoko mpe ebele te eza te kozela bamillion te kaka na mokie banda na mokie oyo mokolo na kozala nango na kolesa kongo te kaka kozala nango na mokie ndenge nasali na mokie oyo nzambe akopambola yo na mokie ozozwa sunga bandeko na yo parce nzambe tomoni ye te ntango opesi ndeko na yo omoni nzambe lobo nzambe eza yango wana tosambelaka mingi te tosalaka bakiso ebele kosambela eleki kozala 3 jours bomona démonstration ya makambo oyo bololo esepeli lolo eza kofungama ntango bato bakoli bazolia lolo efungami alors bamaladi bakobika baparalytique bakotambola na 3 jours ya campagne tozobanda yango lobi donc le 23 le 24 le 25 ozalaka na esika oyo ye tozobanda matanga fufu lelo ezosila oyo azalaka na matanga fufu akolia ata 10 boule ata 20 boule ya fufu lelo alia tia ndezo dalema ala misa bolobi nini bolobini mamasa bolobini boya nana bolobini yaka nana yaka boya koloba nana yaka koloba nana yo olobi nini pesela olobi nini na plein presse loba kasi loba michel loba lobe na bandenga bakongo esema nonti bapasta bazilaka bapesa bango bosiko paster aye na innovation na ye bapasta bazela bapesa bango opasta momosela bandi ya art moko fo bapaster ebele balanda ya noke bapaster ake biso topesa paster paropia mbuli yotele babi babiloko akolia boye babi onapaka liboso na kongo ya solo esalamaka te bato apesa biloko akolia boye ezalaka te ezalaka wapi na kimbangisi ovino boyebi histoire ovino tena somwa histoire me ya boye ezalaka te na banini oyo balami biloko bato ya leboye na balabala ezalaka te nga ezokamwisanga mama ya solo nga nazokamwanga moko nga nakazala kongo mpe bakabaka nzoka nde bato bakabaka te boye me ya kolamba na balabala bombala liboso nzambe azwa lokumu yango moni bandeko nazoba nga nazala moto ya liboso te ya suka bandeko tosalaka yango le plus possible nga na banosalaka nga yango souvent nga mpona nga nasalinga esengo bato baliaka nga ntango bato bazola esengo na nga yango wana nga na kocontinue na nga na merci solidarité développement kosala nzambe apesi nga nasala yango wana me bandeko mpe kolanda pa bolanda pa oyo merci solidarité développement soutenir biso toza na besoin na bino po tosalaka baction ya boye ntango ndeko moko alie mwana moko alie nzambe akozanga te na kopambola po eza mboka na biso soko biso tosala yango te moto akosala yango aza te étranger oyo obokisa congolais te kaka biso moto okocentre te bakolia mwa moke tala kolia ekoma neti nzambe na mboka oyo kolia ekoma neti nzambe fufu ekoma neti nzambe ekomi géant yango jésus christ est le tourneur des géants donc toza en pleine préparation yango oyo bamama bazobongisa comme ça po tolia toza na terrain bwania complexe campagne ekozala donc tokobongisa yango ekochange place oyo nini ezali podium ezali tout ça donc rechange lango donc beau partager message beau partager ça me langa pambola bino na ba contribuer qui ça m'a pambola bino l'action là merci beaucoup. Jésus Christ revient bientôt et n'oubliez pas que Jésus Christ est notre amoureux là na lingage tellement trop et on a besoin de biloko pour la ligne Yesu soko lingaka Yesu salaka biloko pour la lokumu na nzambe ça m'a pambola bino merci.